Communiqué ya communauté congolaise ya Manchester. Mabongisami pona kokunda Mama Gisèle Nsinga esalemi ebongisami na mokolo ya vendredi 17h30 à 23h30 pona exposition ekozala bongo na Ancote na 1 Chipman Road M46FF na église esika wapi tokokutana pona kotala nzoto ya Mowei na mokolo ya vendredi 2 juillet. Mabongisami ezali te bato banso bazala na esika wana na 17h30 kino ngonga ya 23h30 na lobby balabala 1 Chipman Road M46FF na Ancote. Samedi mokolo ya enterrement ekozala bongo na cimetière ya Sholton. La cimetière ya Sholton ekozala na 11h na M21 7GL. Kasi cortège ekolongwa liboso ya ndako ya Mowei ezali bongo na Moston na M95UH na Nolan Street numéro 17 na Moston. M95UH Nolan Street numéro 17 na Moston na ndako ya Mowei. Bandeko ba bolingo biso nyonso esengeli tokoka kokutana mpona kozwa nzela ya kokende kokunda ndeko Mama Gisèle oyo atikaki biso kobanda mokolo ya le 15 juin. Entre-temps, tozali toujours na besoin ya assistance na bino pour que tokoka kosunga libota na maematali cotisation. Tolobaki présence physique, morale, pe financier na ndenge moto akokeli. Na yango bandeko ba bolingo nakobandela a programme ezali boye. Vendredi 2 na 17h30 kino ngonga ya 23h30 exposition ya corps na église na M46FF na 1 Chipman Road. Bongo, le jour suivant, c'est-à-dire le samedi 3 juillet, cortège ekobanda liboso ya ndako ya Mowei epai wapi tokolongwa biso banso tokutana na 10h po ete tokoka kokunda Mowei na 11h. Cortège ekobanda na ndako ezali bongo na M95UH Nolan Street numéro 17 na Moston. Bandeko ba bolingo présence na bino banso ezali nécessaire. Ceci est un communiqué de la communauté congolaise de Manchester. Vous êtes tous conviés à assister à l'enterrement de Mama Gisèle ce samedi 3 juillet 2021 à 11h. Mais le cortège partira de la maison où ce qu'on ira peut-être dire un petit au revoir, un tout dernier au revoir à l'illustre disparu à partir de 10h et nous partirons au cimetière de Sholton qui se situe sur M21 7GL à Sholton, le cimetière de Sholton que vous connaissez tous. Voilà. Et le vendredi, ne manquez pas à l'exposition parce que c'est notre dernière chance pour aller dire nos adieux à Mama Gisèle Nsinga. Ce sera le vendredi 2 juillet de 17h30 à 23h. Votre présence est tout à fait nécessaire. Voilà une occasion pour consoler la famille. Avec la communauté congolaise, tous réunis pour soutenir la famille de l'illustre disparu. Merci et au revoir.